En tout cas, la brine va obéter parce que tu belé Gianni Azaki artiste. Répétez ça. Va obéter. Au moni va canelier qui va obéter. Bah on a raison là-bas. Bah on a raison là-bas. La brine, en tant que moi si, en tant que maman, femme au foyer, senga nzambe, sambela nzambe penza. Zonga penza sambela nzambe yo moko na conscience na yo oyebi eloko nini faut senga nzambe bolimbisi parce que nzambe abiso aza miséricordieux biso to condamné yo en tout cas biso to moni to condamné yo parce que lelo samba na moyi donc ya Gianni azana sous ce point la brine a consi te yo zongela nzambe kota na profondeur ozana milimo wana misato wana obenga bana Gianni milimo wana eza mutuna parce que yotikali le seul parent pour na bana wana basi penza bazana bakabutu mais au moins moi si wana zaka na mbali na beti pa funje pe na milati azaka kakanga mikaka donc basi mingi ba osama be OK basé na ma Gianni Azaki na contact bien te na baninga na par rapport ya couple na e OK et comme a dit que te couple na bango ba osa désordre la brine na bango na émission oto yebi muto osa la biso a désordre oyo nzamba si ala kisi biso kaka batu na biso ya nini soko yo zaki la brine na ka na ngosa na kaneti ya ndeni comme li Gianni so yo la brine siko nde batu so ba lo banga yo bo makambo Aïe, maman, vraiment, oui, bandit. Balobi, King France Télévision, n'est ma cam. Au site, moi, ils ont payé ma cam, avec le boss, le DG, Yannick, Orené. Tu pèses là, tu l'oba, mais oh, tout rondé. Tu bomines ma rambo, mais tu gagnes ma solo. Donc, on a besoin de film à bien, on a besoin d'émission à bien. Raquez indépendants. King France Télévision. Ndemaram. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto ba minti. Musalande makam. Bah émission politique il y a kitoko avec Yemoro le DG Yannick Wenge. Abonnez-vous. Kitoko makachi. Dole. S'abonner massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Voilà, King France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne de la diaspora, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans cette émission, Vérité plus au toi quand tu sois là pour la bino, Makambo Taliba Congolais, Toro Solo Mambébélé à travers cette émission, mesdames et messieurs, c'est le vôtre Yannick Wenge. Moto atonda na kati na kibonzambe ukutana émission ba liboso na seba komi s'abonner cliquez wana cliquez ngona notification et ça la biso malamu mingi à travers cette émission aujourd'hui na mbi pour la bino moko ba congolaise oyo azaka na mboka o la Zaiko Dalina avec elle on va parler sur l'actualité to kobeta l'histoire la brune fagi ba pasteur ba sambela ki mais to moni ba ndeko ba congolais ba okanela ka ba bifo abeta makaka fo abeta mapo abomisi l'artiste Gianni Mbage 4 jours après qu'on a déjà Gianni, mais la brune toujours à Kimiati. Toursolango à travers cette émission avec Dalina. Dalina, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour Yannick Wenge, merci vraiment. Non, ya maïs sur King France Télévision. Bonne santé, ça va. Tes santé, ça va. Ndekaba, tunyo sotu ba omona. Santé, ça va. Nzamba obatela, toza bien. Ok, merci beaucoup. Ndegono ya moi si la brune aza malemé na minute kimezate après kokunda Gianni Faya, azoka maka nandaku ba pasteur kutulelo bayaki ba bondelaki pour naie donc mais aza na kimiate ba mama Paris ba okanela ye ba tebele ba okana bi faut abeta makaka ba boma pendenge ya bomaki Gianni réaction Gianni réaction d'ailleurs déjà na pona la brine c'est une mauvaise femme nanu ya liboso na naza la brine nanu c'est une mauvaise femme koloba ke ba comme okanela ye pour ba beta ye c'est que la brine nanu a humilié ki nanu Gianni tina liwa. Le même jour au Bob Gianni va continuer en ambulance. La brine Azaki Likolo a finga batunase. Mais te Azaki Likolo on a toujours bam sa corps Gianni jour à Gianni ba kende nango. OK. A telemina Likolo azobenga kinal bi wana bozo ba video bazo finga na penza zo kota batu yo bika monda lelo Android mutu nyonso appelle sa caméra na mutu appelle sa mutu azate la brine c'est une mauvaise femme et puis
aza même pas digne te ya obenga maki azai mwasi ya Jani po azai ki aza pe girlfriend te azai girlfriend Jani mo mtabanda mabe Jani na video mo total pa popo mukenga loba ka tika mwasi na Congo la brine azaki wana Jani alobi atika mwasi na ye na Congo Silvio basane mariage par rapport ya ninji wana la brine sia bengana ka déjà tete la brine azaki wana mwana ochobota mwana liboso ba bengana qui est déjà Jani ne vivait pas bien en Europe. OK. Jani déjà Zaki non très bien té. Donc Jani malheur na yé. Yeta comme en Europe Jani ba ke non na koma na beng saba na ngaba laskoni ba tout ba oya mais avza vivre pe na mwasi. OK. Et fait ka kalabri na kota ki na vie ya Jani. Ayo bébé ça. Et comme lelo makambu lobi makambu la brina kima ki mobali na ye. Aye à se réfugier pas Jani lokola déjà ma solo ezara de yana kin voilà de baba ndaka moi ma solo et puis akuta ki Jani na étrangère na kati ndako donc étrangère pas ke ina atiki na atiki place pas habiter bino ba congolais bolizalaka boye so bo monani bolinga na bino na voilà bon atiki les place bon la brine peut de quoi za star tout monde qui ont isaïe na on peut ka bien par rapport ya ke moni ba star pe ça la moi bien bazala en couple de tout monde avait 12 mois cinéma bazon ça théâtre tout monde a pasteur de la foi na en tout cas couple on appelle nga ezala bien OK et simba mais nenge et simbate za la brune c'est une mauvaise oh ba audio kuto bimi voisine na ye azoloba mama la brune akufi la brune azoya na olela azolela mama okufi na sina azole bokilo ya mundele maintenant Jani na ndako o raté ba koko ya meti ya solo mais Jani aza chez la brune. Pour moi que la brine a torturé qui Jani ne va na kala comme peut on va na calcul pour me balignon solingaka moi c'est calcul nenga calcula qui habite petite sœur va na petite sœur à salle maman au moins mo bali à quoi encaisser lelo encaisser lobby encaisser so remarquez bien Jani penza na 16 ans salle na poto à salle émission presque kana suka avant kufa na basuka donc Jani abandi ba grand émission donc to ba tana ba 13e année na poto OK 13e année 14e année na poto ndabandi 11 à 12 ans na zaika na ba parler na ba passer tout le ba basé na ma Jani azaki na contact bien te na baninga na par rapport ya couple na OK OK et comme a dit que te couple la bango ba ça désordre la brine na ba émission oto yebi muto ça la biso a désordre oyo nzamba si ala kisi biso kaka batu na biso ya nini so yo zaki la brine na ka ona ngosana na kaneti ya ndeni komeli Jani so yo la brine sekonde batu so ba lo ba yo bon makambo wana parce que ka wana komeli la brine en tout cas ça punition nga pona nga eza punition to boy te Jani paza ba mabe na ye Jani azaina mabe na ye aza pena bato ye pasala mabe pe jour musu bazaolinga Jani asenga bango pardon mais ti akoma na liwa boye non Jani basala basi mabe bele oyebi atika basi bele tala basi ba mao ba bali moi si mais mazara vana na mao pas mao so paraît-il bon on comprendre que azova na pas mao avantake pas grande sœur na ye mais Jani pas na bango bimisi moi si mususu moi ça moi Jani azaki pe mabe wana kutu Jani azana epe na mabe na ye to mona ka mabe ya mao to mona ka mabe asala mao mingi parce que mao na azana star pas moi ka na France abi wenge tika ko condamner la brune parce que Jani asala bato mabe asala basi mabe moi sika nimta bomi ba c'est bon to boy te alobi en tout cas na contredire yete mabe to sala na ka moi sina mobali babi babi nyoka wana kaka o apesaka Eve nini pomme na jardin de ka nyoka wana babaki mwasi nda konyate na mutu ka mwasi sunda konyata ka nyoka donc eza ngona problème monté donc la brine nenge zawana la brine en tout cas o eza leçon au pesi batu ebele au moni leçon na o pesi batu et puis na comprendre que na vie na futur o répéter makambo te babi mutu nyoso ka olingi kombo la brine la brine batu nyoso ba signon so ba nyoko la mibali na poto po biso na Afrique mamone sala mate sala mibali mabe na Afrique to sala mibali mabete ba basinde ba bazo nyoko ba congolaise na Afrique du Sud bazo nyoko la mibali te mibali kuto contrat kuto komine osakane na mwasi tam susu pe na Congo tam su mwasi wana vandi na ye aza mwasi avienne mobe tam siende banda olinga obengele vion donc on comprend que na ba Europe batu ba komina ba esprit moboé la brine esprit wana koma yango eza de habienté ndenga za s'appeler moko nini orpheline
alinga mama na ye mingi mama na ye boy na boy faka linga mbali na ye tanga suka ba vidéo ba sala na mona déjà jana konda ki fo ya ba sala la brune na ba vidéo na ma téléphone na monima la brune Jani azai déjà konda ta vidéo na mo boy bana ba o matela ye o comprendre que muto yo santé za na oka poso voilà o mona ka muto yo donc to boy na bisote yo po sali o sali mo lox na mututi mais siko Jani o mona pe te eza penza ya kitoko te ya mini ya bien te maza muto santé o mona mutu so za munene mini ya bien te sala bien te o comme entraîner tu me na ba poche akomo djembela donc ya Jani azai penza bien te pe à l'âme de notre artiste Jani Fay en tout cas papa bane belé atiki bana na ba souvenir bana ba ke vient na biso za mikili donc ngai jour na nyata mikili donc papa biso za koma mes condoléances na mao mes condoléances na Sylvie mao kutu to pesa mes condoléances pe mingi te to pesa mes condoléances mingi na moi na biso donc Andy Star Mao a vivra qui na Jani Mao pe na Jani quelque part to moni pe Mao lobi ke basi basenga na ba pardon babota ba la mibale mo konda kufaka moko zapi Andy aza kin Andy aza ki pe aza ko na kinte aza mbali yeah donc Mao aza Star c'est normal m'a ramené bima sur la toile la brune aza star ya wa ramener pe bimi sur la toile Emile fort c'est misi kolela ba che kate mboko pe papier te paraît-il te Mao aleli na ba souvenir moi muto akufi tolela mingi souvenir tolela ali susu te to vandaki obani tolela ka souvenir kasi ndenga bazaki na Jani wana bazao sola kama mabe Jani asala ekaka mabe to na suka pe Mao pe un jour azao reconnaître que te ce qui a fait Kitty aloba ta na télévision ke na sengi Mao pardon ba kolela monsieur za bonga bi Jani aleka à télévision tika la otanga ngate mais ngana leka batuna ngana mutunini ya shoka na loba ya Jani mais ngana ya Jani toza solo la senga ngape pardon mais soué na peza ki Jani aza artiste aleka ta na télévision aloba ke en tout cas petite sœur nanga Mao na sengi bolimbisi la petite sœur nanga Mao tam sous kolela monsieur za ya bongo yo mona ka Mao katani boy na boy et puis ba souvenir elelisa ba souvenir elelisa jour abotaka Andy malobani balobana na Jani to ebité vous comprenez pour Mao abota photocopie à Jani ce qui la brune a otala yo na ba famille na ba ndeko na ba otala osiko ba vandi na ba panzi matanga te yo ko la brune la brune en tant que moi si en tant que maman femme au foyer senga nzambe sambela nzambe penza zonga penza sambela nzambe yo moko na conscience na yo oyebi eloko nini faut senga nzambe bolimbisi parce que nzambe abiso aza miséricordieux biso to condamné yo en tout cas biso to moni to condamné yo parce que lelo samba na mowe donc ya Jani azana isuste po ya biso la brune a consi te yo zongela nzambe kota na profondeur ozana milimo wana misato wana obenga bana Jani bilimo wana eza mutuna parce que yo tikali le seul parent pour na bana wana bon mobile na wana o abotaki na yo wana bon mobile na ye wana ya ba vie na bango vie na yo wana penzo salaki eza kitoko te ngai tout bleu ma famille na yo so ke déjà azumba mso aboti azongela nini ya Jani problème na ye azana posa avant na pembeni sika mona bana soki tolandeli bien azai pe na posa yo mona te Jani na nini na ba ozo mona te ba émission nyosto azo le chaos zangi sotanga bana ete Jani ana mabe na etolobi yango ati Jani atika imawa ke bala mwasi bisusu eza de mabe donc Jani aza ba mabe na ye aza parent moko oyo aza ipe dinte donc to repese ka ba donc lelo to pese ba fleur parce que aza déjà na tombe to tiele ba fleur en tout cas la brune ba obete parce que ba te belé Jani aza ki artiste mukete répétez ça ba obete omoni ba kaneli ke ba obete ba na ba raison na ba bana ba raison na bango biso toza en Afrique en tout cas to mona ka ningeleka sur internet quelque part la brune asala ki pe mabe le fois beta mara so ba kaneli ba beta ya beta manayi ko beta menga conseil na pesi akende losambo ya nzamba tika te nzamba za le dieu des orphelins oza veuve te parce que oza ki concubine ya Jani oza ki girlfriend ozala ki likopa na ye donc bo solo la ki kaka po pesa pe mukanda opete ya mwana mais asombela mukanda a commission intègre na kati ya mikili donc zongela nzambe senga nzambe bolimbisi en tout cas surtout pona bana na
na yo senga nzambe penza bolimbisi na famille na tolobeli makambo to moni ba video memezo circuler bana basi ya poto ko kanga mibali na bilamba ko kata ko beta ko bengana batu banobo ma video ba komi ko tinda video na bakawana o ba vivre na minicho yo ko lobani pona bino basi ke basi mingi ba congolaise na yo comprendre on dirait ba osutuka poto ba osutuka ndenge social et pesi bango valeur voilà biso nyonso nga tuna na mboka Mandela awa déjà na mboko déjà toza queen madande basi penza bazana bakamutu mais au moins moi si wana zaka na mbali na beche pa funje pe na mbila te azaka kakanga mikaka donc basi mingi ba osama be OK basi ba osala mabe et puis ba ozala isu na bolingo te na ebité ce car monde en Android ceux qui peut 25e siècle ce 4e siècle siko to bila 4e siècle 21e ceux qui 21e siècle en tout cas Android na vitesse internet na vitesse ya technologie na mona André koti basi mingi basi bakena ngofo et puis na ndenge ba misusu pe ba otena Congo ba bio émancipation ya femme moi si boye to moni notre première dame aza femme au foyer première dame premier ministre na biso plutôt premier ministre moi si boye bino premier ministre masu mabeli suna moni makambo il faut que makamwana kenda bongo lelo to loba la brine to lobi la brine a bomisi ya jani mais api na mbali ba bomisa basite lelo comme si j'ai la brine donc basi kutu bakomo bomisa te babomisa yo mo lobi ya ba video comme bimati tala moi sur la kangi mobali ni asambela na si femsi siko ba prière en boke no sani mais ceux ba moni ba passe la ba on ndako ba komi daddy surtout bino basi daddy mais mobali na ozo ko pese daddy te mobali wana internet na ebisio ba site ya basi na mibali bazoluka basi na mbali ekoma nango ebele mobali na ocha photo na kuna profil na so ba sepel nango bazui yo soko zo benda ka ekaka ba sengle benda ka ekaka ba sengle malamu yo nengo ozanga pesa mo message mamona na ebisio mon père message penza na ba femme na biso ba congolaise surtout ba zairoise en tout cas bon respecter mibali na bino bon respecter mibali mobali aotika ka mobali mobali azalaka mutu mobali azalaka mutu mobali na matikala ozala mukila te na poto bakoma mikila na poto bakoma mikila na bate bakoma mikila te mbatu ezala batu babasi mususu pe na poto wana okuti couple ya bango sepeli ya solo okuti pe couple mo ba Congo bazali okuti couple mo sepeli na kopesa exemple kaka ya Naomi Barcelone yeyo akei alandi mbali na ye RK Muchanga avai na mbali na ete avai na mbali na ye na parti ba Naomi on pa kitaki sasa kuta na mobali na mso akisasa so ka Barcelone akitaki na ye pokara na passeport na ye sa nini azonga atala mama na ye azonga esili akendaki na ye parce que batu balbaki OK poto kangami te mutu nyonso so akomi na place il faut akoma na intègre asepela azwa nanu elampe ya mboka donc alingaki atala pe mama na ya misa mama na ye donc eza nango couple on evandi meta pinga yo na vandi V12 avandi na mwasi na ye ya na biso mola i vie mola i avandi na ye ya fioti ngoma avandi ya fioti ngoma avandi OK na bosa na question avant to kabwana balobi artiste comédien babimi lokwa bata mamba famille comment boye pour pesa mambo bandi ba discours kovanda mama ko sala boye or que boko pesa on pe na 4 minutes ba pesa na télévision ko le vandi sa mama lokwa ba comme membre ya famille et lokwa on sali bien te yo moi on peut normalement il fallait qu'il sala mabongo parce que mama mbongo wana nanu déjà mama mbongo wana nanu déjà elobana ki mingi elobama mingi sur la toile donc pona balongola eloko wana pe faika osaka bongo faika osaka bongo OK merci beaucoup Nasuka pesa moi mbote to kabwana moi message na yo pour to kabwana message za nini merci vraiment merci na pesi ba salutation na ngai na famille Banza Mobimba ko bana Christian Banza tina Gaël Banza na pesi ba salutation na ngai na Kin France Télévision chaîne Oyo Bolandara mingi chaîne Obolanda mingi to zaza wana toujours to zali kaka ta so bomoni nga lelo te bomona nga na zali na pesi ba salutation na ngai na communauté nyon surtout na Afrique du Sud ya ba congolais de partout sika bazali na pesi honorable James Kaembe ba salutation wabi Wenze 24 est toujours ma solo honorable James Kaembe na pesi salutation na l'homme aux actions concrètes sorry
Didier Chombo Petit Jésus le tonton de disque balobi hier soki kaka ezara tikotak action na ezaka mbamba concret caméra te zo boka ka bu caméra te caméra ya nango wana ezanango ku te caméra ya nango talaka azali aza père ya famille ayebi pe ezala programme te yo kasi caméra ya ka ngulungulu caméra ya ka ngulungulu te Didier Chombo Petit Jésus le président des sages ya Congo Uni ba salutation na yango wana tango ezaka tozana ba doute te na pesi mbote na nini na Dr Chico Mwanza babi Dr Chico Mwanza secrétaire général na pesi mbote na ezali Congo ezali Congo ezali le président passé à Ilolo Chris Welo bazali wana ba salutation na ngai na batutu Mohamed Moleka balobi Mvwandu oyo atotikala na kati na Afrique du Sud balobi mbote na poupa balobi poupa ba salutation na yangwana. Salutation à tout le monde, salutation à Pyrolex, salutation à tous mes amis na pesi Mado Kankou, Mado Mouteba, Bijou Paradiso, Angèle Dalane, na pesi Boza Teme Bele, Nadia Moulimbi, Joël Sifa, Bagoloa tout na bosanité Bagoloa à Djobour, le Goloa le 21, le 20, le 21 de Masolo et Bandit comme na Iliko Cachet, Balbi Papa Hervé de Masolo. Voilà, merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Dalina, la diva Mabobila Dawa, vivant ici en Afrique du Sud, dans Boebikara, ndenge to mesana kwa mapona bino ba congolais na ba congolaise o ba vivaka wa mais écoutez une émission bala liboso pour les carottes place ba kuma s'abonner cliquer wana ou cliquer ngonga notification en tout cas et ça biso malamu soki ba vidéo mususu ezokota po bozwa ngo mobimba en tout cas bozala wana connecté branché en tout cas et ko sala biso malamu mingi kimia e ingela o mabota mabino. Aïe, maman, vraiment, oui, bandit. Balobi, Kin France Télévision, n'est ma cam. Au site, moi, ils ont pèsé ma cam, avec le poste, le DG, Yannick Orendi. Tu pèsé là, tu l'oba, mais oh, tout rondé. Tu bomine ma cam, mais tu gagnes ma solo. Donc, aux abeilles, tu as un film à bien, tu as une émission à bien. Kin France Télévision Ndé Maram chaîne Moya Kanda. Aïe. Balobi so tolo ba minti. Musala Ndé Makam. Ba émission politique il y a kitoko avec Yemoro le DG Yannick Wenge. Abonnez-vous, musala kitoko mapati. Dole s'abonner massivement la chaîne Fraskin TV et pas Yannick Wenge. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais.